Ça va bien. Na moi bazo ya susté. Bazo ya té. Bazo ya té. Yo mutaba kamote. Hein? Ba nzoko za mbangu bote. Siku yambale comme faut la bête. Na kwa nji na yo mutaba kamote. Tu vas bien pour comment nous Wala wa fama bino. Jani, maman ekosuka te. Ekosuka te lipase ekosuka te. Onga na ko sala nena ko venger. Tozonga ba oya dela. Ba place okende, ti ba ko lia misuni kuna. E pa ba lia misuni. Ba oya isusu. Mbango Zena, ça m'a envoyé au solo là. Il faut bazar ko no kokolo. Bazar. Donc il était là, on s'en a retourné dans mbango obi. Bazar? Non, toi c'est donc. Là c'est réconciliation. Comment le kuguma? Là c'est réconciliation. Zena. C'est hein. Maman so comment le kuguma? Malembe. Kenga na vena. Bon so, godi. Parce que c'est pas qui c'est mais c'est na confondre. Zena, tu as moni to mili misanaka. Hein? To ngana biso ngana ko di yaka na so pour ko beta ko peta mo ngana ngana na force ali yaka wabi force yaka da di yaka tika bilobela pampa wala pesa nyo confiance pa na ngai confiance nini ba ko pesa yo ba mettre solo ba ko leka mo ni ba ko côté sur moi yo côté sur moi bisous no Nane beli te kamanani. Mama otola mbanoki. Moni lokwa bazani bazotumisa bango tango zanya koya. Mama adia. Mama linga ye wana bimya ke makamba ya papi sepo. Mo eto vanda boisa te akoyo kanja. Tango papa koya. Bano wa. Oya ngai. Ola mona li passe. Boloke la maman te mama be. Mama ne ke ko mama kitoko. Biloko bo wumbi si boy. Ari biloko le bela kalawan. Nambuka de se bela ki. Bon, eloko ni les ke ngala za maladi na soza ulamba fubu mekisa ngai. Boloko ni les bu mekisa monsieur. Kalo na telemia. Papa so musunela ko ni papa. Ndenge bazolamba bu yo kitisa motema papa. Biso toza basi. Lulingi to yena kaminyelo kwa bantaba to weli ntaba na njera to sukola maite to ya kaka kokota na biloko. Vide loy. Boni yo mobali molingo kitisa motema duku kaka mbangu na biloko. Moninga yona babimi na papa dudu na bidi babimi. Ba malédiction na yo. Basi faut balanda biso bambangu bo. Aka uganga mbete. Alongwa wana. Boni na obo. Et puis oncle ya kana ba dibox. Ikamelo kita class. Tato abete ngam. Iko le kibilo iba kele beka ile ngana kisasa te. So boteli mutu ngana mutu de kota. Makase za katika ko provoquer ba papa. Yo ba bete langa yo papa. To go pe mate. Toujours ba problème. Nini susu likamboni. Basi na yiti. Basi na msumbale yanga moko. Mindele bakei. Yo kokoka mondele. Ya yo mondibu na mboka yo lobi yo mondibu te. Kafuna so mondele na Kishasa. Mondele motote papa luka na mwasi ya noir. Na lobby danger. Donc awa bo soit déjà bolingi mapasha an. Bino pe boko mapasha libana basengri ya pembe. Siko basi balandi bino. Bon makasi nyos bino bosha na mboka ya wapi. Bino boko kanga ntisi na mbuka, bokanga mburuku na maboko. Et puis ça makambo pamba itali bisote. Pas que le c'est plein mindele na place auto. Baba bo vana na zolamba. Kino kotamusanga pamba kuna na place na kile tata dodo bandu na ngana kile kosenga ta mfumbwa ale yo kotamusanga pamba na kokima basi. Na lobby Keba, libane so akabaka libaya ba mimaka ba so na nzoto. Fenia. Yo ne fenia. Fenia.
Azalite likambo. Tukisangana kama bona linakate, sana linakamba. Epela. Sora. Epela. Ndio ndo beni mu. Tokuna baba leta, tokuna baba leta. Ni sosora na. Tokuna baba leta. Sama kayo lipea. Mama bango ya basi kitoko baleki tasemo bima Makasi, makasi na ono. Yo. No kanga mwana. No tikile loto. Yeni ngasa kanga. Tika kangele ni tika. No timba mo. Epela sala musala. Biloko mboka epela lakisa ye. Epela sala musala. Mama nalo. Yo kansango nangaite. Mate epela lo kansango nte. Bala na yo ya ntumba. Bala na yo ya ntumba. Au nom de Jésus. Comment la Jésus? Je prends l'autorité sur ton volet. Au nom de Jésus. La Pamelio. La comment la Jésus? Au nom de Jésus. Ende beresh kura basha ujika ende beresh kura bashi ende beresh kura basha ujika ende beresh kura basha ujika bash kura ende beri yondo ya kapusu mikare ende mikare basha ujika je prends le libéré au nom de Jésus tout esprit satanique na comme na Yesu Kristo libéré zoto oyo na linga tekare kibia awa au nom de Jésus de Nazareth. Yende berishkura bashi, yende berishkura bashi. Bashka ujika. Sokoto. Mikare yentu mikare samwani. Mikare bya campus. Ai. Nazawad. Mama nini? Ah, merci Seigneur. Na combien d'années? Maman. Na combien d'années? Gloire à l'Éternel. Maman. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Nzambe pour te yoza liko sala bikama kat na bana. Gloire à l'Éternel. Maman Telema, Simanga Libo. Maman Telema. Papa. Maman Telema to expliquer maman. Maman to expliquer on anda na komi na mboka moko. Mboka bawa. Nakute na papa na bino. Ah? Akufa kala. Mais parce que tu sors wati. Oh bon. Mwana. Ngana omona te? Nakutani na koko na ngakufa déjà. Balobi na nga awe sika na etango nano koki te. Oh Zena, Obitumba. Septième maman, Nzora. Maman m'a aidé. Nicole Boyano dit pardon. Nini yango? Maman Nina. Allez, bon mais kuna. Bakali musa kuna. Maman Nzawe sa maman Nza. Nza kala maman Nzawe sa maman. Yo. Maman Nzawe
Ma sœur, violence c'est ça ma belle. Bitumba c'est quoi au bout de maman. Maman a agi normalement bana mkolo maman. Ça fort touché. Hein? Ngana moni muto abetio muto wana mais c'est terrible. Hein maman. Tika bitumba zala kimia maman pas muto na mtamisala mabe maman wana. Zama la kisana musika. Tanga betio muto mais Dieu m'a montré na melika yete. Muto wana yo mona muto pa mezaki maman. Muto ko yake. Heureusement nzamba intervenir na nzira na ngala na tie liboko tio mono telemi. Yango wana namoni ndenge namoni na mboka bakwa. Makamoto expliquer biso na bana. Voilà. Toko tena basi tu na lubao, na yima kamte. Jamais. Sabima, ozolo kaboka nganya sangote. Abima. Ino ngomba ndaka na pesa. Elo kote. Moko alina sama kabosa molongo.
Et puis bon, na stress pour nga bitumba. Na c'est mutu na bitumba. Sur la tsana mutu na bitumba. Bonga bo ça déjà Robert. C'est Des boutiques, voici mes pardon, je vous en prie là. Au nom de Jésus. Oh, c'est mon putain. C'est mon nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mon putain. Au nom de Jésus. C'est mon putain. Nicole. Masodae. Masodae. Au nom de Jésus. Pasteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tika enanu tamususa kobika pardon Christine Zora, maman tu bika kabo na pasteur tu prie pour ne Jean-Paul de Torsi Massassi, maman de l'hôpital ah. Maman de l'hôpital. Nicole Pembe, position de faiblesse. Jokisa. Et c'est le côté. Moi ta yo mako le côté. Boye jokisa ba beti ngai jako ekao. Ngai na beta na mboka pe ba beta ngai te bongo ba jokisa ngai ba kineta. bongo ya zwimu to ya ko elika wana binga na kulimata ata mama B. Mama B pena na nunu ke na ko mama kama boye te ba beta ngai jokisa mama. Calme, calme. Okubungisa makasi. Okubungisa makasi potala ba okubungisa makasi. Na jokisio. Oza o moso amobata ke amaso. Oh mon soeur, moi ça on a zaba su que tellement beau ya jama kasi. Siko pona. Wa ba mu jokisio boy. Bongo ngai moko bino bozo jonga kana mono. Na ningi na ye tele ko suka ngai. ngai. Ngai ka zala ki pene. Oyo ngai na sali pele ndi mangai te ona sali kuna yo moni. Oyo ngai na sali. Na ningi na ye bitumba jende suka nganga. Soki te kubeta mutu. Bonga na kaka kila sima. Epela boni. Ngai. Siko balobi ndi ba beti boy pona nga balobi ni nabi mali bana te. Yo sali ni. Yo mobali mo yo sali. Bon ba ma ki pa ke longo mona ka ndi ba mona nga ndengo na pi ba kangelo. Non, tu loin. Oh, c'est gagnant. Septième. Océan rouge. Océan bleu. Merci pour ta présence. Oh, Lazare. Alléluia. Septième. Toza mabele. Oh, Bissou, on a pêché, on a pêché bien. Koliye ba femme pe bango ba. Master, télémissaire. Simba ya télé. Lisa za wate mbale pe za wate. Simba, chapeau ma Simba, Simba te. Simba, Simba, Nicole se bana Simba. Yo pe lingi bitumba. Muto somo ne bala wa bale zati mo somo na moni kama pasa ki. Master. Mais mets toqué. Botika pardon, s'il vous plaît. Master. Ça les faut le travail. Nzambe ça nzambe. Ah Master. Zoka sangai. Oka de fils sangai kamata benga ngai. Voilà coopération vrai. Master. Mais non tout nous ça coopération vrai. Yo zo kamata carte pour ça non ça non. Master. Master obi ke ningo zana oti kubeta mutu siku avoya. Parce que bête mais on a moment Ah wa te place où. Escroc. Yo mona ya chela na chiyoyi. Yo mona mama chiyoyi. Mais ba makambo bazara. Baloisir to tambo. Jo razela na. Baloisir. Zela ngo ko mama. C'est pas professionnel monsieur solo père moko. Varie pasteur. Master. Zoka tile na ngai. Ah ba pasteur de scoto le kadi. Master, avoya uti ko sala accident na voiture tout de suite. ML. Ya rouge. Zoka tile na ngai. Na ML na ngai ya rouge. Master benga ngai, to ko za poste na ngai na ko yamba. J'avais na ngai za. Là ni nzora ke na Christ nzora ke na. Pesa na one petite masse. Petite masse ça j'ai fait. Allô, papa pasteur. Allô, ma sœur, qui est l'honneur s'il vous plaît? Ah, 7e bagarre. Ngai sero oyo tukutana na bitumba mo ele kaka na vingmo lobby. Ah ouais. Ma sœur,
vous savez, tant nous avons le Saint-Esprit me parle quelque chose. Sur comment on a tant de sources de provenance dans le côté. Aux appuis, ma soeur. Nous avons appelé comme on a mis vraiment. Nazana ndako nazo ngande na pas na pasteur. Ok, d'accord ma soeur. Moi aussi je suis à la maison. De toute façon, ngaki na bima, mes priorités za kana musa na Nzambe. Pour être dans zali mombo katne na ngana kolo. Alors yaka na ndako na veni Bokuma numéro 12. Précisément Matonge, soko yewana au Betty Porte. Ngamo na ko fungola ko yamba yo. Toko sola masoro kitoko na katne le wana Nzambe. Amen ma soeur. Amen pasteur. Merci. Allô? Allô? Ah, Njo Baga. Oui, Baga. Allô, Njo Rosa. Nana palette. Naso bonga madane to kanaki. Wana yebi nana shida moko boy kenetika yako tika ngana mbango na matongi nana pali. Ah Baga. Yebi le jour to retamba trop te le faut ba répondre à parler. Yo mo bito sama na poudu. Non, yoka. Njora. Nana makambo zo déranger nga fort donc lobby na fazete mutu na ngai. Donc naza leste ndo so mona nga. Donc so yo yo mo manda mutu no donc aza bien tena leste. Makamni ngo susu. Mamni yo sana. Eh master makamni pa o pa yo sana ngo pena. O pena grave so tolo comme so danger na butu. Makamni non. Moto na nga obike soko yete donc nga shida na ko sala ngoti. Donc présence nous est nécessaire. Vous comprenez? Oh! Moutoulangay, quel esprit? Mais Njora, mais pourquoi vous comprenez nga ite na biso biwa Moutoulangay yokanga bien. Makambo to sala ngona soir ko, donc soki makambo nga na sala ngo siko, so na sali yango te. Donc oya soir na ko sala ti. Yo za Moutoulangay ngo comprendre nga mbala moko. Oh, OK. Nazoya ka puya Moutoulangay ta roleli trop, nazoya. Toke na chip na karo na msusu. Non. Mais ma mère n'a pas de combattre. Master, shida on on me mangai. Njora zala ka calmete. On a za calme ni shida on ni. Zala mu calmete. Na biso on na amer pour ça et ça la donc danser yo zo na ba jipo. O montre biso masolo. Ah, masayo ibiti. Banziana kinye baby for. Banziana kinye baby for amer ba cho lavango na la ba ka rebelle na zuji ma baby master. Ma baby prouver que la ke rotika yo. Hein? Chauffeur to les gâté. Nabi konta boy kende ka boy tout droit. Njoko sola mabe. Yena ba shida no don ngana kenda kana tika yo. Mais so ya nga ba complication pour nani. Ata ko tium de l'accent makambo on mena niveau yote. Ah. Mais mbongo bima, aso mi mangala ba moi makasi boy. To a shida soir. Mina minute don la rebima do. Donc so ba shida papa to kama sa to beba na mabe ha. Na so ba vérité ha.
non, mais où ça? Oh, beaucoup moins la benga qui na bakuma no bazina baza mais si baza en face na bazina si comme on est ko mais ka zala ka o me la te mososo jalite kaka yo yesu nanga nyokopela kinga na ekulusu na yango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga. Oh ma soeur, ça va? Jesus. Père éternel, notre Dieu, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, merci pour ta présence, Seigneur. Nzambe yo lobi ete sengezaka na likolo soki mwana moko na yo abongoli motema. Papa, yo zali nzambe na kobika na biso. Natiki mama o na maboko na yo. Tiki te makina no ibulsa o esika. Et je prends l'autorité sur tout ce qui est au contrôle de ta volonté. Papa zara comme alpha pe omega na maso na biso. Assistez biso na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ. On comprendre te va prier milai bondi. Hein pasteur? Ma sœur, la Bible nous dit prier sans cesse. Puisque dans la Bible lobby et seconde ne causa na moto aza mokilio mobimba et puis azanga bokozi na likolo. Ma sœur, na kozonga mke na kasa ile bana nzambe pour na faire voir le bana nzambe. Puisque eloko toute chose passe, obiloko to ekoleka, mokili ekoleka, bisengo ekoleka, mituka ba voiture banda. Mais cette parole ne passera pas. Le beau ekoleka. Amen sœur. Voilà. Alors ma sœur, je vais vous dire une chose qui se trouve dans la Bible. Nakozo mkenda kata le nzambe. Bana na Israël tango balongo na kati na bombo na Égypte et pas na bongo Pharaon. Tango Pharaon moni miracle belo nzamba sala ke pa na ye. Amoni vraiment amoni on dira comme la souka. Atiki bango bakeni. Après Pharaon a eu son mutema ga makasi. C'est incroyable. Ah mais non, il ne fallait pas dire qu'on va quitter. Malgré plusieurs miracles, on a massacré. Malgré Mambika, on a massacré à un niveau vraiment qui est contre mur. Ah mais notre tika n'a libéré on va quitter. Mbalamoko esprit d'incrédulité, zogi pour moi c'est à cause qui est. Atindi basoka beno allez, ma pinga na ngai bolanda di bango. Bolanda bango récupérer bango. Allez bozo ça bango. Après avoir causé la décision à ma bena moi c'est atindi bango. Tango bana Israël ba komi liboso ya mai ezali obstacle pona bango. O ba bengi mer rouge na lingala mai ya mbu. Po ba katisa ezali obstacle. Mais nzambe na likolo asalaki bikamwa ayibisaki Mose abeta nzetna na mai petanga beti bato na mai kabonaki na bisika mbale bana Israël ba katisaki. Alors ba égyptien o bengi bana Égypte tango ba uti na musika kuna. Ba ye ba moni nzambe akaboli mai. Mais ba soni karate. Nzamba kaboli mai na deux parties mais ba soso karaté. Bazala toujours pas dans discernement. Et ça n'est pas le but. Bazala muscle bazo monate. Mato ibozo yokate. Ba mutema monga makasi ba kosi na kati ya mai. Le temps balanda ki bango. Tango ba komi na un certain niveau mai ye et mai tondi ezongi sangani ba kufi na kati. Mais aba ba kufa ba ko sola bana na Israël oyo mutu ko bondela bango. Ezali nzambe na et tant on attend le quoi na mino ba amen Seigneur. Zali nzambe na likolo. Mais ba sosoli yango na kati na mai. Alors na kati na mai ezalaki trop tard pour na bango pour ezalaki bongo kufa. Si bana ko soso na kati na mai ba kufaki. Alors ma sœur na lingite yo soso na kati na mai. Alors ba na Israël na bali ndeko na ngai na lingite ma sœur yo soso na kati na mai puisque cause on dirait ba égyptien wana ba soso na kati na mai pour na bango ezalaki de kufa. Pasteur est-ce na kati yo maloba omoni ko wana ngali busu
Kwana koya kokota ngana kocha na sepe na to yambinga na mabi. Obenga na ma sœur. Na habité na za ma sœur, te me obenga ma sœur bonjour. Donc elle na sepe na ngoti. Ya mi balelo ngana yela kiawa. Donc na ye pour na shida moko na soir. Na ebike non, lokola ye abika sa pasteur na ya mama maboko, pour na makambo ebise kinga lobby. Donc là otinga mama ya pina malam pinzawa, pour na makambo ebise nga lobby. Na moni ko za pasteur mo raso, na moni que non, et pas na un coup une flamme de malamon. Ma sœur. Merci Seigneur pour ta présence. Yeni de beresh korabashi uchi kapash korabashi. Shoboro doboro. Ma sœur, nzamazola kisangai. Oza ma sœur, pour na bengi ma sœur wangani, mais sœur ezali ndeko mwasi. Oza ndeko mwasi. Ma sœur ezali ndeko mwasi. Pasteur, comment ozo ranga te yangwana? Ozo répéter ngo. Ngana za ndeko mwasi tene ozo benga, no monte so la mabi. Oza ndeko mwasi, na ndeko ndeko mwasi kati na kolo. Pasteur, zo ngana bien pasteur. Pasteur na bizo ngana bien vraiment. Est-ce que momi mako za la pasteur? Ils ont un bien pasteur, mais ils ont un bien été. Mon mien, on a mamou. On a la jonga, on a la momité. Hein? Pasteur, non, l'église, nous, on a la momie. On a la momité. T'as la songe bien. Est-ce que ma momie, on a la bonne ah, pasteur, on s'en la ma paix. Bien, les canards, maman, aussi là. Pasteur. Ah, pasteur, surtout tel peu bien. Ma momie, on a la joie. On a cette bagarre. Ok, peut-être que moi, on a comme tata pour que l'on bangote. Pour nga ba vrai ba chéri so monde ba moni ma oui basi o ngala kangaka o yongo bude nga na minute so be nga momi nga na momite nga na jo pour nga pena bono ko linga pe momi na yo fiancé na o pe nga na baki nga no pe guerre pour nga deux fois te l'arranger pour nga mbongo de lobaka ma sœur nza mazola kisangai oza camarade na moko komo na kisinjora nza mala kisingai kisinjora wana azamu te misara mabe kisinjora wana yemta kolsa yo molimo ya mbali na kata nzoto zali mwasi me komisa yo mbali avant olonga ma sœur nza mazola kisangai e deberish korabashi uchi kapash korabashi uchi avant oya bosola ki na téléphone donc bosoli na téléphone po boya awa a compliquer kiyo et puis ninga zawana atamula kana revolver na mpanzi asina munduki nza mazola kisangai ma sœur. Et c'est là que nous avons fait des choses qui sont mauvaises à Koufana. Pour qui s'injure ko beta mutu mais ko rater ko zoyo Koufmase. Nzamazola kisangai ndekuna yo wana azaza misala mingi. Ye mutamvuta yo aza ko insister. Nzamazola kisangai ndekuna ngai avant boya abo lycée n'importe bo discuter ki aboy kokota. Aboya tikali. Et puis c'est kaza na kana mingi. Ma sœur Nzamba zola kisangai eloko salaki lobi na butu. Ma sœur, nzamba lobi na butu après tant de sisi ko sorana ozonga ki na ndako lia kité. Elo ekotaki na monoko no ezala kité. Ovandaki na kati bamoko ozonyo koti na chambre ovandi ko lambeto. Ti hier moko pongi ezu olali. Obosana ki même ko sambela na ibisaki. Amen. Pasteur ngana ile mama kam news tuna ti uzulu banangai elo ngana ile kia wana sina ibisa kiyo o changa loboko ngana le kanzela pasteur soki la na pesio la ndibo binga ngo soki dim na pesio tinga loboko pona moni ko mama belebe na bina ngo za na pesa mbongo po bandi soki Joseph na olobe bele na bi ko za pesa mbongo basunga na kosunga na ngayo pona ebina ngama solo tu betelinga na bike ba betelo yango ke no septième bagarre pour que le rôle tant au tenga ki sinjora mode o compliqué non a déjà mais simbi na ngoti yo changa lo bogo ngana likana nga papa na la reza na ko mitumisa matei ma sœur la reza bon pasteur ngana bona ileki ya po na expliquer tout po ça na zaki na ngo obono ko sala alors na moni ko zano ndele fo mena kine nga to mo na kana ndela et là on a zoboya ma sœur pasteur yo nous comprendre ça va lever le ko snipe ça yo ndeko na yo tata mwasi na yo Maria Modisu le qui a pierre 10 na boko 10 oui bango le qui a pierre 10 tata mwasi na exactement ya kufati akufa azaka na bafunga kana mbushima akufa yo muto bomakai tata mwasi na ouais yo muto bomakai bozaka yo na kisijo bomakai nde mbongo ngozo wako yaka nango bandaka makamuno nyuso wana kisasa de bulusi zolo bana donc les boss na weza kufa puisque la Bible nous dit
Lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tant que vous avez mon écoute, ça monte ma avec une certaine communication. Puisqu'il est derrière le boussoir. Juste un petit oui à co délivrer. Pour les bossons naïe. Bah il y a boire karaté, bah il y a pas naïe. Puisque la Bible lobby ya kanengo zali ma sœur. Comme tu l'as vu, il y a kanengo zali. Nzamba ko boire kayote. Ata ma souvenir comme mon tane le kola ngola. A ko ça ngo pembe le kola. Kunta ya pâté. Ah. Mais n'est pas où ça vous écoute. C'est quoi ça? Oh. T'as pas 7e. Ce qu'a bêté le porte ma sœur. Jésus Christ. Oh gloire à l'Éternel. Fungo les portes ma sœur. Où les railler Jésus Christ. Dites amen ma sœur. Amen pasteur. Gloire à l'Éternel. Ma sœur, toutes choses passeront. Ma parole koleka ma sœur. Ma voiture koleka. Même yo koleka. Mais ce qu'on a mis na oyo. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Ma commis oye pemela na molimo na Nzambe. Moko na suka Nzambe okanisa yo. Ndeze eloko oluka puisque Bible lobi na répéter mosusu. Eloko ni egozala sengo na mutu. Aza mokilio mobimba. Bongisa bomo na ye moko na suka. Ma sœur, grâce et paix s'améliore. Il faut tant oyo o récupérer rapidement. Au boum ça ta yote. Merci. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps ma sœur. Dites amen. Amen pasteur. Non le roi 7e au sakana ngaya. Non pas le roi 7e au sakana ngaya funa la l'autre on comme ben la boutou. Ah c'est quoi ça? Oh. Dieu tu gloire à l'Éternel. Gloire. Ma sœur, est-ce que ndimi koyamba Yesu Christ comme mokonzi pe mobekisi na vie na yo? Amen pasteur. Dites bien. Come on, I'm sorry. Jesus Christ. Alors ma sœur, oko loba nyoso ngana ko lokola sima maloba na ngai. Amen. Amen. Ngamo le roi 7e au sakana l'esprit ngaya. Mais c'est affaire Nino. On va faire la carte, affaire Nino, on va faire la carte. Oh, donc là c'est là. On dit que l'autre va comme la boutou. Njora. Zara un peu calme, t'es Njora. Oh là c'est la calme, ne va pas la carte pour là c'est la. Oh Njora. Zara va nous calmer. Il va dire ça là c'est pour la carte. Mais bon le wana. Ah? Comment le wana ko? Oh, là c'est pas bon. Mbila ali ah. Yomo oh, boliko. Yomo ko perna bambila. Njora bonne pe boy. Ah mon frère, il faut te respecter quand même. Hein? Ah! Moussa Nanani? Moussa Nanani? Yokomi boy. Naïm Sarayo boy. Yokomi boy 7e. Hein? Dozo te master, dozo ko? Oh. Et les gars t'as pasteur à Moussa Nanzambi. Donc Yokomi no boy. Alex Sarayo boy tiens. Azoko sayot. Azoko pasteur azoko sayo. Tout est ma caméra biso dans matro. Donc vraiment matro. Dans la kena ngai, dans matro kana ngala taka dans matro. N'est-ce pas matro? Merde! Ma sœur, vous savez, Satan, le voleur, vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Satan a besoin des rois. Il est d'abord le bébé ça. Il est d'abord le bomba. Il est d'abord le panza. Mais tout le monde croit qu'il y a Jésus Christ. Seul et unique, il y a Jésus qui, lorsqu'il se présente, tout a foutu. On s'est gardé l'esprit dans la maladie, on a tout panzana. Il faut garder on a. On est bon, faut encore passer on a zoko sayo. Passer à zoko sayo, on est sur 7e. Passer à zoko sayo. Zora. Bonjour. Omoni biso te. Ok kaka. Mais au juste, ni nango nzora zo silika bongo. Obi kinga pe na comprendre ya boy ko tu ko répondre biso silika. Même atambote obi ka boya ki ezaka. Ngalinga na ngaye mingi, Buye pe so eso sa eso ni ya pasteur pe.
ozomona te ondie bazoswana mutu moko aza na kati boye paster yango kaka te estce paster akomoswanisaka bato ondie problème tokengela te tozelaka ta mosusu paster aobima nano tozela nao moke boyeba ye kosala nini epa paster ye mpe yaka singa na sepeli ndenge apesinga mbote te apesi nango ngakanda na boyi tozelaka paster olingi olembisanga mpo na sepeli te tozela paster azoya soki abimi tokosolo nga kotina okeka kuna kengela oyebi ke mode tokanelaka paster wana abima kaka akomozwa makambo na ye lipasa yaya obike paster mpe demi-fois lichete tobikisa tobika ye mpe bien te demi-fois lichete balobi azala na mbongo omona bajipe moko etelemaka te bambongo mabonza na foto récupéra ozomona yango te foto ozala te na desaki desani nakokufa wana sikoyo so tomoni kaka bana malamu pose ezalaka obomi ngai nakufa men randa kondo na okoma na ngai moto ya wazego wana obaka randa kondo bashika babo yo aliboma tokuna te tozeleka tokobikisa epo ye na jésus nazokamwa aladi ayakamo soka position déjà yebika po kala takobima na ye biso to bato bayeba yo mondeni na moi tozwele bakisi tovanda zoki tovanda tokozelewa ti ata 22h 1h biso libanda ok zela zena chabo obi tunanga nini fotenga misana na boye nini yango yo kozana makasi te kabukango namoni bukango nabuka oyebi nde mama azala matata te tozota kole tokangisa mama toya oyebisa mama pardon ezala makambo malamu eza tala tunanga nini yaya oyebi ke jani bango na dadi bakanisa eke non bango moko kaka basuki lichete ya mokolo elobi longo atani losebe ebeta yaka na otovanda tozela mama motema ezosimba te zena nini kuna azoraisonne bitumba tobundaka na badia aolinga yeba soki posepela wana motema ezosimba te azolinga yeba nini araisonne makambo elekaki awa amonai déjà sor nango yango azotuna aza araison bonjour papa mama motema esimbi kaka te ti olandi kaka bana me yo yebi ngai eza don na ngai nalinga bozala malamu bozala na esengo yango to na moi mwa nyungu bakite bimi fona tuna te mama tunanga nini na moi nanga Christine Nzora leki anga linga nanga sikoyo abimeli awa pa pasteur mosusu sikoyo toyinga toyeba auti kosala nini kuna po abimi na kanda asambelaka nayebi wapi mama mponga susu nange ezali tobeta mpe pasteur wana lichete mpo tokobikisa ye te mama ata yo nayebisaki bino nini nga nasi napesaki bino nzela nasi nafulaki bino bokoki kotika motu te ezala bapaster ezala banani mpo sikoyo mikolo eza système il faut changer système essuie glace te oyebi te lichete na lichete tozoluka nde mbei te bino boyebi système na tie te bomonaki biki moko na fai stilo moko na fai likolo ya télévision botunanga nini te mama bon lelo na pokwa bozalaka na bizalela kolanda bainformation bozala na bizalela kolanda oyo concert ezobeta boye oji babeti wera beti papa wemba obeti bino tout bokendeke po bato bien bazali mama osepelisaka biso ya suka siko bana nga bolandaka communiqué oyoki kaka o ministre moko akufi PDG moko akufi homme d'affaires moko akufi yebake bato abie bakozala yelelesi na bongisi bino bateni na bino noir oke kaka kuna bakoloba le mosusu boza na famille ya tata to famille ya mama ezokipe te ezwi talama etala mafuta voilà tosala nini mokili yango ndenge tobota biso mama pasteur problème eza te namona eboni makambo nini azomona kasi wana pasteur yango bana 7e ozomona te 7e
nyonso epesinga CBC, Cactus Business Corporation, au numéro 105 de la rue Championnet, Paris 18e, métro Simplon ou porte des Clignancourt. CBC, kaka na Clignancourt, mona Clignancourt, rue Championnet na Clignancourt. Basala kapa ngola, batinda kape na Braza, batinda kape na Pointe Noire. Non, va primo, non, ça va primo bien. Rapidité, surtout rapidité. L'aide aux familles, agence Nabino Yassur. Aide par téléphone, aide par mandat, le même jour. Courrier et petits colis, 4 envois par semaine, 2 jours de livraison. Vente de produits cosmétiques, vente de produits discographiques, CD, DVD, cassettes vidéo et autres, chez Cactus Business Corporation. CBC À Paris, CBC, Cactus Business Corporation, agence Nabino Yassur. Pasteur, naiki na jipo ya camarade na ngawa. Sukwa saki inhabité. Ma soeur, vous savez, on est à des différences à l'émotion. Et ça, pas des différences, ma soeur. C'est tiède. Yote. Qui dit ça, maman Zobéga? Il y a mon ingate. C'est tiède. Maman Obenga yote. Ah, c'est Rebagata, alléluia. Ok, à comment ça, Mbela?
nasepeli ata moke te. Bon kosambela ngo briske wana pa kodecevoir biso kasi ozomona ete na pasteur 7e bolingo na yo tika baje wana wana mpe nzambe alleluya mama alleluya nini yango odecevoir bato alleluya fambo en tout cas ma sœur eza délivrance ya liboso na vie na yo kamanga na yesu kristo ok kende malamu epuis na ozelo na poko amen ma sœur nzambe azala na kombo na yesu kristo merci amen 7e papa na ngai toyokanaki boye o makambo nini omona bien aimé nzambe alimbisa bino bien aimé oka briske bongo ezalaka okosi o bolingo na ngai serzena kimia na yesu na likolo na nani wana nakoya na pokwa tosolola wana mama nakoya na pokwa tosolola nalobi pardon bolingo na ngai mama ye nayoka nanu bolingo na ngai te sikoyo ingi eloba nini komi okomosambela me nalobi nakoya na pokwa tosolola yango nalobi ti lokola okomosambela sikoyo bavoitire na oteki nakoya na pokwa tosolola pokwa te mabomni eglise eza wa te makambo oyo ozosala ozocomprendre eza wana oza na nyonso voitire ezali tendance eza biloko ya nzoto groupe nza bolingo zena nini boye mama na ngai tikosala bino ezala calme okozala na maîtrise te zena mama na bino nakoya na pokwa yokela ngai tonke mwana no ya mwasi na bino nakoya na pokwa okomi mwasi yokela ngai te mama na ngai 7e bolingo na ngai bolingo na pokwa zena bolingo na ngai tala bakofinga ngai mpona yesu alleluya nayebi na ozonga nazobakisela yo lokumu mpona yesu alleluya ngana boya nanga shimboke alleluya ngana boya nanga badiamba alleluya yesu aza na bomo lokumu mpona yesu yesu akosaka te ngana boya nanga dopele oyo yesu aza malamu mingi papa mpona kombo na yesu yesu akosaka te ngana boya nanga shimoke mpona kombo na yesu yesu aza na bomoi oh merci seigneur jésus christ lokumu mpona yesu yesu akosaka ozwa ta volkala mosika alleluya amen alleluya amen lokumu mpona yesu esalaka te mama sete mabongwami ya solo mama naondima te na boyi solution eza moko zena soki bango babongwami ya bongwami ebongo camarade nekisi nzowa na Nicole kitoko bango babongwami okokende pa na ye atikali toujours na Nicole azalaka ya ngai te mama obangani mama kozala na raison oui so boza numéro na ebobenga ye elo mo ozokamwisanga site mbagara bongo bime na tenya basoda na nzoto ezalaka eza makambo lokuta zena sekane na mbongo te mikolo yango komokosa mama kozala na raison ya solo encore abengisa biso abike bandindi yango wana siko asali bongo po tosenga mbongo ya ngindi te profiter ya so bwana numéro ikiki nzoa Moi qui s'en joue, yo zana mo. Non, tout non est pas Nicole. Nicole a cause non. Faut pas ça ba camarade bango nyonso. Ouais ba stratégie en tout na ou bien on peut sanga numéro ya Nicole ngane na tuni. Les msusa ko kale. Osolanda. OK. Courage. Na mona yepa buda trop. Eh aza type te oza faible. Bino na tsem no ba technique nyonso ko pesa mbali. Maman lembisi mutema na ngo.
Tony. Nia. Oui. Malota banoro la bino baya. Baloti biso lelo. Noro Jani. Ça va? Maman la bonjour. Baloti Comment nous andeni? Aki maraba la po. Calme ezali awa. Tourno. D'accord. Bimisa bato. Non. Photo qui m'a vu dans bon ça sur ma caisse. Bon ngana kasi no ozonga mboka. Bolanda bakoko kuna ndo buzaka la mboko. Lokona makanisa seliti wala nzoto kitoko boy nzoso kitomina Jani vraiment bobenga ta banoko te ba téléphone na bango. Oh. Mboni. Comment bien là? Ah? Tu bien amené la ligne? Na ba numéro ba téléphone na biso. Vous sur ma téléphone. Bon progresser bon le téléphone. Mon téléphone. Je suis valide déjà. On a proposé donc il y a un ami à Paris. Non d'ailleurs tu as téléphone là c'est au téléphone na bino. Là les problèmes ma dit quoi? Kajo Maluma à Paris azuli ba mosa bala. Ngabino comme na zana ba nièce na ngai. Donc on y aura maté. Comme yo ka soki ko nyora maté. Salon de coiffure mora ki tokara na Paris. Godé qui man. On y aura maté. OK donc ça na kuna na poto. O ka nga batu basuki. O changer vie. O ba noko balinga ka bisote. Na ili okopo ya salon ki man o ezaka na Paris. Yo ki no sala ka kuna. Donc yo bali ya ki ne ka soki na poto ko. On a vu zo bonga malé. Pour voir la carte, pour voir la qualité propre, pour puisse bébé s'engueuler à la carte. Et ça t'est que. Même salon nous on a vu le dernier lobby. J'ai un ami à ça kuna. Fiston Kasongo. Il veut pas ne pas qu'il a mis avant de kuna. Marti Kasongo. Na Malcon Kasongo. Il va savoir na Fiston Kasongo de pas qu'il na salon wana. Eston Kasongo. Moi na Verombia. Bangwa nande bakoko ya. Non, non, comment on va ma pote pour ndenge ni. Ngana ndenge ngona batapote liboso. Yebi arrivé tingi. Basunda pemele. Le leader de l'Orient. Yebi bango. Bien. Amigo Tien Tabouanda, yo yebi. Bango so na pote ti. Richard Domingos yo yebi. Kuli ko gamba papa mbambo, Blaise Malabu yo yebi. Yebi otapoto yo. Sia. Les demi de mon école ont fait sa production à Mikili. Alors l'orchestre n'a pas yo yebi. Bon ça ne va pas même minimum aux arts. En tout cas vous savez progrès. Bah toi il y a le temps là exotique na biso na biso. Yo yebi ba kolon no ba exotique biso na biso. Tout temps va comme ba. Yo yebi. Bon yo ba kolon. Boni boko. Bon on discuter pas ko to lo ba pa. Ezawa lo ba tsuru yo ezawa. Yem kolon. Ningala tutu ezawa. Ezawa. Eza irfentingi. Eza na kisi subois. Ah yebi lo. Boniko. Talanga na sana kisa mele mama bele photo. J'ai na mi Merle Bao, azana Bruxelles. Boniko. Kuma papa le raza ko yeba musique yo yeba gi. Bilo on les a bo pesa na pesa dalia. Oh. Ko mi sengeli yo moko. Ba pesa yo lia, ba sengelo mabe. Oh. Na sengelo mabe ba ba nièce na so sengelo mabe. Lo ba ke ba pie yo lia. Lo ko so mo. Ça va bien en retour. Ah, tu vas boyer en pété. Et ça pété avec le sonore. Biso c'est bien que tu boyer biso. Ah lo bien. Tu as un problème mo boy. Na leki na ngawo. Na leki na. Mo ba makema tio, o ko ti lera mo na mo dani o film mo na betio film na dikeba. Na leki na. Bino mo chanda ti mambo bundeza. Film mo comment? Maman, au boss ali mo comme là na comme ya. Tais-toi. N'expliquez pas. Oui, ok. N'expliquez. Bon, yo tu peux expliquer ba. Boniko. On va en expliquer ba. Nous avons un petit problème. Bon, quand même en français. Un petit problème de rien du tout. Donc, tout ça va chérir na suba on passe. Hein? Bon, va chérir. Pourquoi pas? En tout cas, pour progresser penza. Ah, yo comme là bien pour moi. Ni atena fana tena mke. Baseni. Chérie ne suko boyi. Non. Boza. Ozo y courage à loba. Te boza na tuni so boza. Yo bozali. D'accord, m'appelle qui? OK. Suko comme ça, ngana so ba yo ko tele moken. Loba kas comme yo ngo komesa ko loba. Chérie na ye aboyi, baba mapasa. Chérie na ye aboyi, baza ba mapasa.
bon bashirang ba boyi biso baza ba mapasa biso mbale ba mo lelo peut-être yeli awa to futi ticket tu na temba ko to futi ticket yeni yaki makolo nga yaki na transport ko bon ça va aventure on y est oh non non s'il vous plaît o bike mama sene sinza la loba o bile kama ko mo sika sika hotel mi bana biso okay ça mama hotel mi bandoko ba fali hotel ni ki pour ba 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 ça biso ba nokote yo su bakaba mboko mimiti ya te dadi yo na mboko bakanga ki ndokite yo ndeo bakanga so ki ndokite biso mbale pourquoi il retient toujours ngala bon keba tala bref problème est abordé photos à clair tu es rejoint bino pour que ne bonne les biso basio to tala na ba ma pa oyi bokamu singa penza so quand on dit maramba malombo fansi bone sinon on basi vraiment ba honte on basi ba rek ça so basi pourquoi changer basi kasi yeti ngala biso to changer limité tika ba lobana ndengo ça va merci to kana biso to changer so yeti bango lobana bango ba sala to to ke changer ça to yeti bango tika bo tika bango to kana merci hein boy c'est beaucoup ya boyo ka bolo bazali ndenge dadi lobi wana ngaku bilobela kaka ya pambe pola hein kuliko kuloboloba pampa maboy to tika ndenge dadi bisibino wana loba ke ndenge janya lobi ndembe bolo bindemo isa esko ngolo bani ala mukolo kasi na peso ki mukolo lobi ça va ndenge enya lobi wana na lingite loba ke ndenge ngala lobi ndenge biso na dadi to lobi wana to ke na bino to tika na porte pont to fandi wana ba mona biso kaka na bino hein bon ba mona ka biso na bino tanso ba goya ba ba ke de sengi na biso bino bo ke sengi na so be skisa pa na bango ngamo ida on te dit ça bien biso to la tara bete ma basi na bino ça bon te ma pasi to ça na ba fete là ni o mona ba yo sika pa ba la ba bondela ba ye ba te ba biso te biso te ba ngote te mika lokwa basi na to fa na ba to to fa ni besi basi na bi mais ça va monter ma pasi mais na ki oncle ouais il a bien habité dadi so monde ko bula to lobi na bo to ka me mikolo ko bondela bango ka tete na suka oncle dadi o simba surtout na ngwa sina ebit e go simba bango ba ka biso to basi na bino e o simba ba ba luki na bonde bino e bon ba la famille pe bo zo pe ba chéri pe où c'est là na zane la machine à faux à voisin dans une banque Otikikiti abokontina yo kitina se kokangolanga kolingola yo leki monene yangolelo oyembeli yo lewa ya soni yo kupaki kumisa manzambe wa salaka la mandate wa salaka elina peuple te ombolo to changer nzambe po apamboli biso te mpona bible ekomama te ke tout est possible na moto atanga mingi to aza riche ou pauvre mais la bible nous dit tout est possible à celui qui croit en Dieu toyoka jibe mwana mama nyesu sambo nyongo ya nani na defala boya kofuta bozosala bakampagne bodestabilize binada okoresinga mokolo nzambe akolala mpongi elevation na ngai eutani l'orient occident eutala nzambe oyo asalaka grâce na ye na baemble na bato ya lingi chamuntu chanzambi eloko bolingo nzambakela po tolingana awa na mokili ekoma komentere yantiese ya bato ezali se na présence soki opesi mokongo osambwe na matongi po tozolia bobengi nga ndeko po tozomela bobengi nga moninga mokolo ya likambo bilongi ekomaka ya nkotanga nakose retrouve lokola yesu masiya na ngomba ya golgota mokolo ya liwa na ye okanisaki ngai binadamalaza ezau
popo dise public bayokela bino mawa popo ibadiri sona ngaye jibe piana Histoire changeaka te papa wemba Histoire changeaka te Joski Kiambukuta Histoire changeaka te président Nyonche Zemonanga ya mololo Ebimisa wenge Zemonanga kine bouge Et confirme wenge Bolinga bolinga te Matemonanga bazali Public Nanzambe Vérité Angowana Yesokoto Molanzamba Bangola Maila Vino Ala Mosamba Tobakupa Pata Museki Bakoka Mokola Makanga Kie Matoma Chola Kie Ninge Mokola Papa Chéri Pasinanga Ezengo Ya Banguna Bokanisa kingaye Minada malaza ezau Malati mposo meme Popo dise public Bayokele bino Mawavoi ba benediction Nangaye jibe Biana Moto sakazali na mongo kilo bravo Nakona ye tonaka tous les jours na ba famille bami Et je qui a zangi n'a pas commis désert. Lokola moto oyo ye banakatana batute. Lobiso qui a kofi baninga ba famille baye. Na mituka ya talo bache ba cotisation ya minene. Alors na meto l'hôpital mon côté ayaki. Ata na présence à pama pour y consoler tolinga na kate. Dans un zamba lobeli kamotika la bonga c'est bien sûr quand on va mitoka kitoko soma na mongo na je crois ponga ceux qui zamba lobeli na bala pour zamba la kisinga yo moi na bala c'est na donateur d'église oyo na sola ki na ba paka na lingomba pour na vision zamba zola sanga pour na yo comme papa Diboko donc il a beta kamiki pamba il a soutenu na lingomba na nzambe hein. Donc il est vraiment un donateur de l'église ou papa Diboko. Donc papa qui n'a pas non comme un mal ici. Il va aller zoom avec le coloté 5 ou qui ça. Donc ma soeur, vous allez tranquille, vous allez poser comme le bilan que non tout en Zambé. Au Singa Sala, en tout cas dans 5 years à la Bongo. Mais il faut que je écoute ma soeur. Ah pasteur. Bon Dieu, merci beaucoup, ma belle pasteur. Il faut que tu aies un peu de pasteur. Ah, c'est un Christ, pasteur. Moi, je bien, je bien. Je ne pas bien. Un pasteur, c'est un bagarre qui est un mail dans ma puta. Et si je pasteur. Ma soeur, comment on a eu la sœur Ange. Mais comment on a eu la sœur Ange. Mais explique qui comment on a collé en côté pour les accords ma béni. Ma soeur. Donc, il faut que je côté manayo qui nous réfléchir, nous le bien. Mais nzamba kisinga ifuka kana bala. Pasteur ngana bulana ngama bala te pasteur. Monsieur. Doto so la kana obengo kana fond. Monsieur. Je vous dis il faut nzamba ko sala. La église va vous soutenir. Nzamba sala. Na bi papa osolo de papa di bo chalo bo. Ba nzamba linga ngate pasteur. Madame di moneke ne ba ko tia libo. Na bi ba bien ngai. Bona basunga kalingoma na nkolo. Bas sénateur des États-Unis Apocalypse Bela. Je vous dis ma soeur, ma frère arme lourde. A côté ali beaucoup. Mais monsieur pasteur, on a pas fait na tout. Po yango te muto convaincre ngana libala pasteur. C'est quoi convaincre solo ka pasteur. Convaincre dans le ensemble. Pour nzambe dans le bien ça, pour que dans l'insigne l'éternel. Ah ma soeur. Ça va calmer pasteur aussi. Solo salí, otro sin andar, otra ya son, pero tengo vale, oh baby, mi sala
motema nga naloba na anga bokufela bango babasi kitoko na minute okotala bango te bosa assemblant ya dadi ndekanga dadi na kisi yango dadi akoboye te d'accord totikala biso makambo makasi comme nga bakanga na kisi ye bakanga ete totiki na biso si bakanga bino te bongo boyo olela te janinga na kena bango bakompemeni bokende wapi bamoni tokimba bango bakanga biso mbai na kisi soki oyoke bakomona ndeti Merci biso. Toza bapusa bako bapepo wa mona bi ba musika. Tikadi nga na notsa ba monte notsa meka basha. Mama ike na mama e. Mama ninga zomona. Ah? Wala dadi na nani. Na janite. O mateke dede. Yesina na koloba na yo chérie. Lokola nalingi ye eske akolinanga bapatron baweleli balingi bango te nakola soki akolinga nayebi te sheri akomisinga bakondisio na ye yapesanga nasomela eropo ya victoire natanga mpokali ya mwa parti mon amour motupereka te lokola tolingi bango est-ce que mon amour pour que sikira ngwa donc vous ondre bina jardin de den donc lengi ne biti maboko na yo ondre maboko nomte no la ta souter la pembe mukula mariage yanga na mon amour batala ye ndenge ya kongala esengo momi yango na sourire ya mwasi mais non mon amour Zena, tika charisme, t'es bon niveau. Toi, ma vraie chérie, au bangani. C'est la porte de... Ma belle nangaï, comment ça c'est? Natongo mwana mela putu sami baziwa. Tika na nuboye ko Clarisse. Ni nyango kufande bango, hein? On vrai chérie, on bangani. Si dadi pas dans la moitié, est-ce que nga mi tumisi? Si ko ngoba ke nga lingi dadi te. Si nga pe na lingi dadi na osaka charisme qui mo boit ceux qui moi si ceux qui ndenge. Non Clarisse, ko babongo te, hein? Comment ko accepter ba blonga boye? Yo resi bango so ba moni biso pe na mbali ba ko tika biso. Zena. Na mo ifo to la kisa bango. Te ba bazo mona ko dire bango moko. Donc sois posée, ma chère. Toqué, pardon. Alobelaka motolika mombala moko. Ayebalika mwazali kosala. Nini yango? Nini? Mama tika pardon. Okomona pe tokangami awa. Zena likamu nini yango kangi na miso nga ninga so bobimi. Nayoka bino na sango ya kitoko. Abozo ya bolembi bo naza pe na esengo te mama. Mama tokangi bango kuna na basi mama. Baba. Septième te mama. Tokangi Dadi na Jani na basi ba vandi na bango mama. Ndao na kasi soki ozo baba 7. Hein?
Oh, nga kuna kasi so ba seti vraiment. Mama, likamni ozoloba no bibie ke bolingo na biso ezane bango mama. Bon, c'est quoi bafandi wapi pe bazawa? Bafandi libosa porte na bango kuna te. Ça va. Nakozwa kanda mosusu ya bato mosusu napesi bato mosusu mpe bato bakazi oyo camion nga masanga ifale ya kozwela nga nini milangi eza vide batiela nga masanga nateka mombongo na nga nde na mesana bake na kotambola tambola epa babasi na bango apres baya koya nsima nakobenga chef moko ya ibibobi ya brandement bango bakoyeba ngai nakobenga na kofunda bango nopesa barapport na bango makambo bazosala ngai bakosaka na nga ndenge wana te ye kalisi bano kitoko boye soki bazwi ata bakonzi moko kuna bakosala yanga bamanevre oyo ay kotona bakaze badepo te mais bango boyebisa bango ko bakoyeba nga ngai naza motu oyo bamekaka te mama tokoyebisa bango ndenge babwakisi biso kaka boye basepe isu na biso te nga nalingi buzoba ata moke te nga bakosakaka nga te nga bamekaka nga te mpo bakokoka ngai te mpo naleki kongo bololo na bololo basakala nga ata moke te bakoyeba ngai nakosangisa bango nyonso ezala boye te apres tu na mama naza moto ya lelo te nasala kala bakolonga nga te jamais ekipe ekoopola epala na kati ya lopango jamais 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 na comprendre donc oyo bango basali ndenge bolanda bango na nzete nde boyebaka vérité moko boye ntango bolandi bango na nzete yango basali baprouve bino mais problème eza te bokamwana te nga mama bino na osala kaka nde nasalaka bino mpo borécupere bokolempa bango bolanda bino bovaa na ndako bozala pose na ndako nga nazobima naokeba course na nga so bayeba to bakazie baye kozwa masanga bopesi bango stratégie ezali na bino bokolempa bango ya kolempa nyonso ya bino akoli eza na ndako sava te nakei kaka bakope nakendela bino kaka kope wana nakendela bino so kuna esimbi na eola na bakote wana matanga mo eza bakelke part ya homme d'affaires moko akufa te na ovérifie ona ta so eza ndenge nini bona signale na obenga ok Je vous en prie d'entrer par la grâce de Dieu. Oh, ma soeur. Jésus. Alléluia, ma soeur. Ça va? Prenez place. Non, on va la même comme ça ne dérange pas. Il faut faire un peu de télévision. Oh, Jésus. Ma soeur, ouais, ça va, tout comme un monsieur. Tout comme ça, Kolo. Père éternel, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour notre Seigneur. Papa, Tala Nzambe, tu kabona ki na nzoto, kasi na molimo tozalaki elongo, po ete ozali parmi nous. Natiki moment oyo, yo peti tout ça na boko na yo, et puis l'éternel. Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Comme Alpha pour me dans Chine. Et j'invoque que le sang qui est découlé à Golgotha, Alléluia, qui puisse nous purifier. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Et j'invoque que le Saint-Esprit de discernement, l'Esprit de sagesse, de l'intelligence. Je prends l'autorité de ta volonté. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous tous. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Yes. Amen. Ma soeur.
Ma sœur omoni esengo za kati na kolo. Tango ntalaka Nzambe asali mai. Natali mwana koli. Natali bébé. Abandi muketi ya koli. Ndenge j'ai un frère comme na ye. Ye minga za na poto wa. Na Europe. Frère arme lourde. Na frère moko susu asali saka mingi tonga na biso. Papi minga de Vendôme. Ndenge ka mingi boss poli boko na Nzambe za likona ye. Tango la baka souvent eza miracle. Nzambe aza suka na magicien. Azanganga banganga. Tala ndenge ozalaki wana. Ozalaki mwana muketi okolo komi moto. Ma sœur, ebele baza na moment ote. Misusu baza na bisika ya passe ba prison. Misusu na ba hôpitaux. Misusu ba kufa. Souffle de vie o Nzambe apesi biso. Elakisi te ke toza kitoko koleka bango. Elakisi te ke bango nde baza na mabe mingi koleka biso. Non. Eza grâce ya Nzambe. Alors grâce à une photo profiter ma sœur. Nga ça la nga passe ceux qui mutu aza ko comprendre écriture o babengi lo na Nzambe te. Amen pasteur. Yango moni ça nga se moto na moni muta uti libanda azoli kati na kolo. Na komisa Nzambe yango le kaka nyoso na vie na nga. Pona mona ka mutu azoli na valeur na ye. Puisque balobi ata mpunda ye baka mko na ye. Ata mbwa soko ayika milu ale là-bas akozonga. Bongo yo mutu Nzambe asala yo. Bamisu bazaka lalika ba belité ya kufi akeli dela. Bongo yo Nzambe te asala ki yo. Ngo pasteur mon makambo surtout lo bananga pasteur. Ils ont touché nga vraiment mini. Pour ceux qui natali vie oyo nazalaki nango pasteur. Septième. Mboza kokangama, mboza kokangama. Bakani mbwa yaka. Nicole. Oui. Venez. Calme. Massa. Chambre PDG à côté. Déjà côté pour là. Gauche ou droite? La droite. Calme. La droite. Wana sema bana je? Non, yemo bien. Quelle porte, master? Quelle porte? Allez. Venez. Nicole, venez. Venez, oui. Calme. Billy Sambongo. Nabi Billy Sambongo. Naelike. Mobano asate. Yo. Billy Sambongo. Billy Sala. Billy Sambongo.
muta ko esa carte électeur OK ma carte d'identité no eza carte no ezali ma muto ezali central suko 6e 12 aboni yo imbécile yo ça va trop yo non la monnaie jour le wala ki comme ça peut ça mais pas comme ça physique mais toi tu me sois simbi mais quel est ça na moi ni ko le classe pour yo ni ko kaba société yo te dala la to panza ndi di bon be ko di dala risque na so na risque fini na risque fini oh maman ça to dozi to na risque so prendre ko bi que PDG wana asa na ba garde mais le voilà qui n'a rien d'autre baraté biso on ça va risquer master mais yo le mais c'est tellement on veut que je vais te barrer mais on veut que tu continues mais oui tu barres la société tu continues prison trop tu continues prison trop voilà la merde est-ce que bien moi ça là to panza tu continues prison trop massa tu continues prison trop na lembi na vile na prison dika bibi singa trop na prison na lembi nous même on va les et toi masala kabeta tabusa siko mtu boyaki nzambe opana boko likolo apo monyango nzambe mon Dieu non somba est-ce que moibi Mercedes masa masolo obi na la Mercedes mon nouveau modèle faut na payer marque oui marque ya Aries Kajinga faut na somba ya rouge mais ngapela na moto nakata kino to kapso mbali na rete yo na koma troisième ngana ko se ngalo mana eme asala Nicolas ne yango et ça va souter eme ya rouge na ligne rouge 7e ko se no pesa yo to ba retro anjo ngaba mela ngaba mère nanga Nicole ngaba sœur nanga to sali ba prison tout Nicole barobi liberté lengi babi liberté lengi to baraka souter massa to na arme kaka yuka esprit Nicole te yenda ki expert barre te to baraka souter massa bara souter comme ça master no kwato zimbongo nga monto tambola kaka to panza je suis parti na jo yo ça déplacer vache ma fona zo pour un peu fona zo parler yanga yo bana kichasa na fana kisa ko sa no keta gapo no ko fanda malem na ko tiniki ngana ko ni braza na ko kuta ba master ba Sylvia Kaki tamboli na ke OK pas Sylvia Kaki na Bruxelles OK ngapela Monica ngana OK na ngako vana so na Brazzaville na ke vana na Paris et pas Boudou Samba masa ngala mo la rele kebele masa la rele kebele ngana tshikela momi na ngala rina ngana tshikela momi na ngala na batsko vivre les fantoana parce que vivre na bakini tala kaka e mamo enti on se comprend na OK na so na beti Brazzaville na selma kamnanga na beti na Lyon na beti na ketela nga Boudou Samba na Lyon to no vana na Paris pas Gilembala na vena na Paris to na vena to so na comme ça l'embêté na vena na Bruxelles et pas Richard Simba mon balia Nicole voilà nous va na calme zambe comme delinga kinga na utukuta na vraiment donc ezaki azarte na kumsi nzambe mingi lelonga na yebiye kondi na ngape mobikisi na ngai na yebiki ezaki misala madonga na mandi ko sala kati na ngai mais nzamba zo lukumu na nyonso na yebi le cadeau nini bien merci ni nga na kokopesa au pasteur ma sœur okopesa nga te okopesa mpa na nzambe oyo asengi yo eloko moko akosalela ye asengi yo likolo na se te asengi yo soki nini te mpo ye soki apesi moto abotolaka azalaka te dit amen amen pasteur nazoyokoma sœur ok non eloko mona nga naloba pasteur pour moni ba sœur mo bayaki na ndako po balingaki tosangana bango esika moko po na ba vie onga na bandaki ko passer nango nde bayebelaki ngai donc nakoloba ndenge nini basi yo na bandaki ko vivre ba mususu ya libanda bon na bengisaki bango baya bakutana na yo comme ça yo osolola na bango pasteur donc kandi nazo banoki na komisi nzambe mingi po nazo raisonner ngai 7e bagarre tango nazalaki na esprit wana tango nazalaki 7e bagarre mais si comment ko benga yo sœur Ange n'est-ce pas
nayebi pasteur limbisa ngai sœur Ange pasteur nayebi te sozomona badega ndenge eza na elongi na nga puisque merci Seigneur po badego ngai nasala na vi na ngai na ndenge na boma bato nayebi ke nzambe asala limbisi ngai mabe oyo nasalaka bavola mare ame nde nasala donc babétise oyo nasala basi ya bato nakoteli bango bakonzi ya bato na kati ya bandako na baninga na ngai nabomi bato ebele mwasi bato ya zemi nzambe nanga limbisa ngai pardon mwasi bato ya zemi paster na boma ya sa eloko te nakenda koluka mobali na ye nabiki nzambe nanga sa limbisi ngai paster amen nasala mingi mabe papa na ngai yango nazolingana nakota ta retraite nzambe nanga aleka na kolimbisa ngai paster mama bato ya zemi nabimisa ye mwana na maboko paster na panze libumu nabimisa ye mwana na maboko papa na ngai oyo nyonso likola luka mbongo papa Jesus Christ nabike senga pa utepa nzambe nanga limbisa nga papa nanga mbala nsima nazongela te nasi nayambi lokola yesu mokoni mpe mobikisi na ngai papa maser omoni bible elobi eza kaka ifo yo ndima neti yesu otie wi na yo mpa nzambe obi nga na ndimi yesu kristo lokola mokonzi na obikisi na ngai bible elobi ata masuku nde ekomi mutande lokola ngola bible elobi ekoma pembe lokola neige. Donc c'est ça la Bible. Et ça biblique ma soeur. Donc on a ça l'imbécile. Ma soeur, tant on a l'imbécile à l'imbécile, on a moutouté. On a moutouté pour quoi ça? Tant à lobby à lobby. Ma soeur encore une chose. Ma soeur moni na yo wana kisinchoka. Mais comme on a eu évité. Na monde ya ténèbres, ça mutu nena ko sakana te. Pasteur mda inisenga na ebina ngeloko te mbe manga na banzela na pasteur. Pas seulement ko initier mais envoûta qui yo pe envoûta qui yo comme appelle ça septième bagarre siko komona eza ya mutu moko ndenge nzamba za ko révéler ngai ningi nzamba la kiseki ngaza ko konti ko sanga toujours eza kombo ya mutu oyo akataka bato kingo na deuxième monde oyo servera ba makila donc yo zaki on dirait serviteur là awa tango kenda rim to servir je crois donc na bisaki yo joueur baki yo ndo mutwana mingo boma yango apesa ko kombo na pour kuna na monde ya ténèbres. C'est un bagage za mutu moko a servir ba makila ba melaka. Ma sœur, oui bi que elle moko wana ko lota bandoto mingi. Et ba fête belé bozo mo nyama ba nini bozo fête chaque jour lota bandoto ya fête. Eh pasteur na bana lota ngomba lebele pena misu bala tinga voile donc ka ndenge wana ba ambiance makasi. Yé de ko raba shauchi kapash ko raba Seigneur. Bazo ko noringa makasi pasteur. Merci Jésus pour ta présence. Non surtout ka boindo to pasteur. Ma sœur. Ezaki ndoki moko inconsciente. Parce que vous avez une source moko ozoyi ba makambo osala. Ezaki inconsciente ba makambo osala. Mais ozaki. Ezaki ndoki. Comme comme ça qui mobile ma sœur. Ba fille wana ba sirène wana. Eh ba ma passe. Ba sirène. Ba sirène ma sœur. Yo quand tu vas makana yo moko mene ozaki wana, non? Tu ne t'es pas seul. Pasteur Lexanga ta la délivrance papa na ngai. Pasteur na sengo pardon papa na ngana tikala nga moko na famille na nga bande ko na nga nyoso bakufaka boy. Ma sœur, délivrance parce que basala ki yo aussi leki koza ko banga te nebiki. Tant autant kanisa makamango mingi sala ko banga te. Po bana basi wana ba sirène. Et c'est ka yo moko te ma sœur. Bazo ba jeune garçon, ba papa mikolo. Tout. Donc elles avaient une mission sur cette terre pour dérober, égorger tout tourna. Elles avaient une mission. Mais ça tinza balinga kinga, alinga kiyo pour naza mumbu na par ngai à travers ngai. Comme tout ça qui na bango tout ça bango juste en face. Nazo bima. Amoni bitumba wana. Ça les délivrance. Donc mon nzamba délivrer. Puisque nzamba lobi ba oya yé. Yuza yé. Amen, pasteur. Tant que bakoka mongongo na ngai puisque la Bible déclare tant que bakoka mongongo ya nzambe tant que mwana ko yoka tazala ki wapi il faut zonge pa ya papa na. Dites amen ma sœur. Amen pasteur. Alléluia. Yango mon ma sœur ko za ko banga te nzamba sakangoli yo. Donc il faut za na kata de nzambe. O metara le ba o ya nzambe wa la Bible na yango wana ndenge ba lobi na Josué 1:8. Le livre de la loi beaucoup on a mis beko. Au méditer en autant midi pourquoi jour et nuit. Voilà la lingala jour et nuit on a non la lingala français jour et nuit la lingala on a dit tongo midi pourquoi donc na tongo midi on a pas que midi sous pourquoi to el nyongo nganyos
po ekimaka yo te de manière ki okoti na kati ya lilo na nzambe po oza moumu na nzambe po nzambe ana eloko ifosala kati na yo. Tu t'amènes ma sœur. Amen, pasteur. Nakosabela mpona yo fukama. Oh, Jesus Christ. Kolo Yesu nga nazongi epai na yo nzambe nga nazongi epai na yo nzambe onabungaki solo nga nazongi epai na yo nzambe nga nazongi epai na yo nzambe olibanga ya talo nga nazongi epai na yo nzambe. Jesus Christ. Hallelujah. Yende bele shikora basha uji ka pérétere notre Dieu. Nzambe tiki mono ye epai na yo. Pour dire le bien que moi côté ko epai na ngai akozonga bon sans la satisfaire nzambe. Merci Seigneur pour y avoir au moins. Yango